Alors, tu peux savoir une information très rapidement. Avant, tu peux savoir une information et avant, tu peux décortiquer sujet oyo pour la sabino ba élément oyo biso to bongisi. To yeba yango déjà que bandeko na biso papa na biso Kuvubaka azo rassembler batu o basali ba non kimbangista. Ba obanda ko sala ba attaque direct et pas mokonzi abule. Tata Simo Kimbango Kianga. Parce que bino batu boza na 26 wana ya distraction. Kuvubaka azali ko rassembler ba jeune. Tokomona yango ba jeune misusu bakozala ba non kimbangiste o bako banda ko s'attaquer direct na mokonzi abule Tata Simo Kimbango Kianga. Na ba conseiller direct na ba institution ya lingomba na biso. Est-ce que wana ezali distraction? Na lingi to sala na bino mwa examen de conscience ya moke kaka pona koyekola parcours ya baye bakota na lingomba pona kodeki. Papa na biso Kuvubaka ezali mbala ya liboso te. Ezali mbala ya liboso te. Oyo a s'attaquer direct na Papa Simo Kimbango Kianga. Na nga na tuna. Même bandeko na biso baki na 26. Courage ya Papa Kuvubaka vis-à-vis ya mokonzi abule Tata Simo Kimbango Kianga. Est-ce que biso tozangi courage wana poto s'attaquer na ba Papa Paul? Courage ya papa na biso Papa Kuvubaka vis-à-vis ya Papa Simo Kimbango Kianga. Est-ce que biso tozangi courage wana poto s'attaquer na ba papa na biso mususu oyo basala pe ba dégâts oyo pe monana partout? Est-ce que biso tozangi courage wana? C'est-à-dire awa tozali koluka kopesa bino ba indice ya makambo oyo il faut comprendre malamu. Kuvubaka na kati ya lingomba azaka ka mondimité. Parce que soki otali na ba interview nyonso misala na ye nyonso asalaka na kati ya nkamba, na kati ya église. Ezalaka na prétexte, ezalaka na eloko moko ebatami na sima na yango. Kuvubaka asala don ya radio RTK. Radio télévision kimbangiste. Yango yebanaki ke radio ya lingomba. Metango apesa yango na lingomba, atie kombo ya lingomba RTK, radio télévision kimbangiste. Mena soubassement ya document, ya enregistrement ya nini ya radio wana ezalaki na mikanda na ye na bakombo na ye na makambo nyonso ya ye. C'est-à-dire batu oyo basalaka makambo na kati ya lingomba avec intérêt. Est-ce que batu wana biso na yo tozali na obligation ya kolandaka bango? Est-ce que wana ezali distraction spirituelle? Batu oyo basalaka makambo na kati ya lingomba avec intérêt, est-ce que ezali distraction spirituelle? Papa Kuvubaka a posé pour Konzabule ba question ebele, mais ba question piégée. Est-ce que ezali pour intérêt? Est-ce que yonanga yeta ki banding? Tokoki kotuna ba question ya lolengo wana. Ipa ya ba papa na biso, oui, journaliste a posé ba question. Mais na kati ya lingomba na biso tozali bandini. Toyebi ete ezali na ba question mususu o tokoki kotuna yango epai ya ba papa te etake bandini. Et tozali ko analyser ba acte ya papa na biso Kuvubaka, misala na ye, makambo na ye, nyonso oyo papa Kuvubaka asalaka na kati ya lingomba, batata ba mama bondimela ngai makambo nazali koloba. Je suis un analyste spirituel na okiko memela bino ba fait.
nyonso oyo papa Kuvubaka asalaka na kati ya Lingomba azalaka na intérêt ou bien objectif moko na nsima na yango. Siko soki tolobi azalaka na intérêt na objectif moko na nsima ya likambo oyo asalaka na kati ya Lingomba, est-ce que ezalaka intérêt ya malamu ou bien ezalaka intérêt ya mabe? Soki ezalaka intérêt ya mabe, parmi batu oyo papa Diangenda alobaki bakotaki na Lingomba avec un seul objectif ya kobebisa, est-ce que papa Kuvubaka aza na kati? Parce que papa Kuvubaka amankaka mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani vis-à-vis boy aloba makambo ebele, et puis ti lelo soki otali meme campagne na ye ezali kaka campagne ya koluka non seulement koatake mokonzi ya bule, mais ezali déstabilisation ya ba institution ya Lingomba. C'est-à-dire bazali ko s'attaquer na doctrine ya Lingomba sans le savoir. Yo tango zali ko mona ete Kuvubaka atindi batu bafinga papa Simon Kimbangu Kiangani aza courageux. Yo zali ko mona ete aza courageux. Mais il s'attaque pas à papa Simon Kimbangu Kiangani. Azali ko s'attaquer na doctrine. Azali ko s'attaquer na idéologie kimbangisme. Parce que papa Simon Kimbangu en soi, papa Simon Kimbangu Kiangani en soi, azali représentant ya Lingomba. Azali représentant ya Lingomba. Lelo oyo makambo oyo Bakuvubaka na ba papa na biso ba papa Aposalima bakoma kotinda bato basala yango. Pour votre information, papa Kuvubaka azali na bato ebele oyo azo travailler na bango na média. Ndenge na lobaka yango bandaka la pena bandako loba yango na bandeko na biso ba Jomak na lobaka yango po bo comprendre. Batu nyonso o bozali komona bazali ko dévaloriser Lingomba. Batu wana bazali na bato oyo bazali ko travailler na bango. Biso to bima dans les néa pour na ko défendre parce que to moniete ezala na kati ezala na libanda ezali na bato o bazali ko se comporter contraire na doctrine na biso. Ndenge na lobi awa boy. Papa na biso papa Aposalima ye mutu a recruté mama na biso Francis Kabalenda. Est-ce que makambo oyo Francis Kabalenda zali ko lobaka lelo na ba media? Aposalima tango azalaki secrétaire ya Ijiki. Pourquoi papa Apo azali ko bimisa énergie te? Ndenge ya bimisaka tango azalaka secrétaire général ya Ijiki, tango papa na biso papa Wemba amankaka doctrine na biso, amankaka Lingomba, amankaka papa Diangenda. Tango papa mama Balenda zali ko lobela mama Christine, tango papa mama Balenda zali ko lobela mama Francine, tango mama Balenda zali ko toucher na ba institution na biso. Pourquoi papa Apo azali ko bimisa les mêmes énergie abimisaka na tango papa Wemba te? Ce qui veut dire azali complice ya makambo oyo. Nga nazana ba témoignage, na ba vidéo, na ba audio kutu. Oyo ezali ko lakisa ete papa Apo azali complice na makambo oyo Balenda asala. Papa Apo azali complice. Yango na lobaka yango ete bato oyo bauta 26 na bato oyo bauta Angola, il faut to salaka na bango très attention. Même Kuvubaka soki ye moko azali ko telema ko manke mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani, soki ye moko etake mondimi oyo azali ko pesa soutien epai ya bana ya bapapa oyo bakenda 26, azali ko telema pona ko sangisa ba jeune oyo bazali ba non kimbangise po ba s'attaquer na papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki ye moko Kuvubaka azali ko sala makambo wana, siko batu oyo bazali ba kimbangiste te oyo pe ye a consulté bango te ou bien asangisi bango te.
soki balobi basatake na papa Simon Kimbangu, est-ce que kuvu baka kozwa courage ya kodefendre? Akozwa courage ya kodefendre? Akozwa courage ya kodefendre te? D'ailleurs, esika azali akosepela. C'est-à-dire soki tolobi tokota na logique ya koluka koyeba bayeba kota na lingomba pona ko détruire selon maloba ya papa Simon, papa Diangenda. Oko comprendre yango ete na bakuvu baka bakota na kati bandaka la bazali batu nyonso wana bazali na kati ya système wana. Alors biso tozali koloba yango par rapport ya ba indice. Yango nazali ko tuna papa po papa kuvu baka nande kona biso pe Jomak na bato mususu. Est-ce que ba énergie oyo bino bofingela ka papa? Ba énergie oyo bino bofingela ka yango ta mususu ba mama mwilu bien basi ya ba papa mususu. Est-ce que bino bokanisi biso toza na moto? Boyebi pourquoi biso sala moto? Boyebi pourquoi biso to sala ya moto? Allez, ba ange bon répondre bango pourquoi biso to sala ya moto? Pour ceux qui to bito pesa bango ba réponse tant mususu ba comprendre kakata. Na tika bino ba ange na ba commentaire bon répondre bango pourquoi biso to sala ya moto? Parce que tozali na maloba, to yebi pe koloba, tozali na monoko, tozali pe na ba idée. Mais pourquoi to sala ya moto? Biso to lakisaka nde makambo po yo oteyama ngai na teyama papa na biso ateyama bakoko na biso pe bateyama bakoko ya bapapa bateyama biso na biso pe banganga nzambe o tozali komona ete tozali banganga nzambe na kati ya lingomba boteyama bisika bozali toteyama bisika tozali biso bandimi toteyama banganga nzambe bateyama bakoko ya bapapa bateyama bana ya bapapa pe basala nini bateyama parce que mabe babokolaka yango te. Alors lokola tozali koloba ete mabe babokolaka yango te, soki tozali na posa ya koloba il faut toloba yango na ndenge ya koteya. Mais kotelema boye na banda kolakisa papa Songolo lisapi na banda kolakisa papa Songolo lisapi baka il faut naza mondimi ya carton. Mais soki tolobela mabina tokolobela mabina parce que papa bapekisaki mabina. Soki tolobela détournement ya mbongo ya lingomba tokolobela yango parce que papa bapekisaki yango. Alors soki yo na ngai tozali ko se retrouver na kati ya mabina, d'où tozali dans l'obligation ya kosala nini ya changer. Tozali ko sala enseignement. Tozali ko juger mutu te, tozali ko lobela nini te, mais tozali ko loba, tozali ko sala ba tozali ko benga ngo enseignement. Nyonso o tozali ko sala na lingomba bande ko na biso ya 26 ba memeli biso distraction spirituelle. Ndeko moko atuninga lobi papa mais le 12 octobre bato 26 balobi ezali date papa Simon Kimbangu abotamaki te. Na tuniye bato 26 wana baza banani? Abino bato 26 ka César bakimbangiste oyo na tuniye oza vraiment oza sûr ete bato 26 ba bakimbangiste. Abisinga mais oui baza bakimbangiste bana ngana ebise non. Ukoza na umwana ya bapapa mais oza kimbangiste te. Ukoza na yo pe okula mais obongwana na yo okota église mosusu. Na ebise nazo pesa yo ba indice. Oye kolakisa yo ete bandeko na biso oyo bakenda 26 bazali so bakimbangiste te. Oyeba yango po balataka uniforme te. Oyeba yango po bazali na famille ya bapapa te. Oyeba yango po bazali bakoko ya bapapa Simon Kimbangu te. Okoyeba yango par rapport ya bizaleli na bango. Baye nyonso na tango wa papa Simon Kimbangu oyo balongwaka bakenda kosala mangomba na bango mususu comportement na bango ezalaka ndenge toyebi ba église des noirs batu nyonso bapapa onda bapapa na biso bapapa nkusu bamangongele batu nyonso oyo bazali na ba église des noirs
mingi kati na bango bazalaki ba disciple ya papa Simon Kimbangu. Tango papa Simon Kimbangu akei alobi ete Lingomba ekotika kotambwisama na bato songolo e bango batelemi balobi ndenge nini biso tosalaki na yo. Me yo kei olio tika makambo epa na biso otiki yango epai ya bana. Bato wana nyonso basala ba mangomba mususu toyebi yango. Est-ce que toyebi comportement na bango vis-à-vis ya église Kimbangiste? Tala comportement ya bato wana vis-à-vis ya église Kimbangiste, tala pe comportement ya bandeko na biso bakendaki na 26 vis-à-vis ya église Kimbangiste. Donc on comprend que mingi kati na bango bazali lisusu bandimité. Raison pour laquelle ozali komona ete Lingomba ezali ko insister ete po ete bazonga na Lingomba il faut baleka na nzela ya réintégration. Balanda lisusu malongi bakula bakoma sikoyo bandimi ya sika. Parce que kati na bango mingi bazali na doute. Mingi bazali na doute ya bokonzi ya papa Simon Kimbangu Kianga. Mingi bazali na doute ete tata Simon Kimbangu Kianga nyakoki kozala molimo mosana. Mingi bazali na doute ete tata Simon Kimbangu Kianga ni ye wana zali incarnation ya papa Simon Kimbangu ya 21, ye wana zali incarnation ya papa Diangenda. Mingi bazali na doute. Ndenge moko pe bandeko na biso ya bavuvamu, bandeko na biso ya ba église de Noir, bazali na ba doute que papa Simon Kimbangu atikaki Lingomba te, papa Simon Kimbangu abota te, papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire bandeko na biso ya 26 na bandeko na biso oyo babundisaki papa Diangenda na tango ya kala bakomi na comportement ndenge moko. Bakomi na comportement ndenge moko. Yango bana ya bilembo oyo bazali na 26. À chaque fois ceux qui boyoki mbela ya tata Simon Kimbangu bosalaka effort ya koluka kozonga na kati ya Lingomba. Parce que nzela oyo ngai na yo toponi. Un jour toko changer uniforme, un jour toko changer doctrine, un jour toko changer Lingomba, un jour toko changer makambo nyonso. Nde place toko comprendre que oui, tozaka su ba Kimbangiste te tobunga bandaka. Parce que même les comportements, bato na biso ba église de Noir balobi ete kuna na nkamba Kimbangu abotate. C'est-à-dire bandeko na biso ya 26 bakobanda ko contester na nyonso oyo ba papa bateyaki biso jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Wana ezali mission oyo Satana kotelaki na kati ya Lingomba. Wana ezali mission oyo Satana kotelaki na kati ya Lingomba. C'est-à-dire, il faut akabola Lingomba. Et puis Dédé, il faut changer makambo nyonso oyo ezali ya croyance. Ti okoyoka ete incarnation na kati ya Lingomba ezalaka te. Ti okoyoka ete papa Diangenda donc ye azalaki boyete. C'est-à-dire, tout ce que ba papa ba enseignaki biso, tout ce que tozali kozwa yango na nzela ba révélation, bandeko na biso wana bazali ko détruire yango ko bebisa yango ezali suite. Ya baye bakotaki na kati ya Lingomba ndenge papa Diangenda lobaki ndenge tozali komona. Ndenge tozali komona. Nzoto o ezali wana ndenge batu ya libanda balobaka ete kuna na nkamba nzoto ya papa Simon Kimbangu ezalaka te. Nde batu ya 26 bazali koloba ete nzoto o ezali kuna na nkamba papa Songolo azali na importance koleka nzoto oyo ezali kuna na nkamba. Papa Songolo azali na importance koleka nzoto oyo ezali kuna na nkamba parce que na makila na eza na makila ya Kimbangu. Ndenge bato ya vuvamu, bato ya ba église mususu balobaka kamba kuna eloko ezate. Ndenge pe bato wana balobaka ete papa Simon Kimbangu abota te. Ndenge bato wana balobaka ete kuna nkamba ezali boyete, nkamba ezali boyete. Ndenge pe bato ya 26 bakobanda koloba yango lere nyonso parce que bazali ba fruit ya baye papa Diangenda lobaki ete bakotaki na kati ya Lingomba. Objectif na bango ezali nini? Objectif na bango ezali base ya spiritualité na biso ezala détruite. Ba papa balobaki to kabwana te bango ba permettre ete to kabwana parce que ba ebisi bango eloko bosali ezali malamu te. Bango balobi te tokende to zwa bana oyo tokende na bango parce que to kosala force. Bakena bango.
Allez, si ka bakei ensemble na bana ya ba papa e bakomi ko bwaka mabanga likolo ya misala oyo ba papa na bango basalaki. Tala force oyo Satan azalaka nango. Tala nguya makasi oyo Satan azalaka na yango. Yo na ngai tokoki ko résister na nguya ya Satana te. Mais to biangami bakimbangise baye papa utaki na biso likolo aye na biso na se poto accompagner ye na mosala oyo. Utali esika oyo pasi ezali entre yo na ngai. Misala na yo na misala na ngai. Donc awe ezali likambo ya koloba ete tata mama kimbangiste oyo bengami ange oyo zali na elembo oyo pe oyebi ete na kati ya lingomba oyo oyaki pona obikisa molimo na yo. Faut sala très attention na ba acte oyo tozali komona na kati ya lingomba na biso ndenge touti koloba. Misala ya bandeko na biso ya 26 na miso ya bonzambe ezali kolakisa biso ya solo ete fruit ya baye papa diangenda lobaki bakoti na kati ya lingomba na inauguration ya temple pona kobebisa. Parce que tozali komona yango makambo nyonso oyo bapapa bateyaki biso bandeko na biso bakomi na posa ya kodevalorize yango. Mais tolobi awa te ete baye nyonso bazali na 26 bazali mabe. Tolobi pete ete biso nyonso baye totikali na 3 tozali malamu. Tozali koloba par rapport ya misala baye bazali kosala misala oyo ezali kodevalorize œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Ezala okenda na 26 ezala otikala na 3 misala ya bandimi eyebani oyo yo zali kosala ezala na 3 biso tozali komona ete ezali ya bandimi te. Oyo yo po zali kosala na 26 biso pe tozali komona ete ezali ya bandimi te. C'est-à-dire baye bakenda 26 tozala na mayele na kati ya lingomba na biso toyebi likambo nyonso esalemaka na ntina azala ezalaka oyo ezali na kati ya lingomba na biso bapapa bayebaki yango bapapa bainsistaki tokabwana te. Lokola esalemi ndenge wana batata bamama boyeba yango ete na mopepe oyo mingi bakeye na mopepe na 26 mingi pe batikali pona kobundisa tata Simon Kimbangu banzembo oyebisi biso yango. Kasi yo na ngai oyo toyebi ete tozali kopesa mokonza bule maboko pona kobundisa ete me kasi pona kolongisa ye na mokumba oyo epesameli tozala mayele. Baye pe bakendeki tozala mayele baye bakendeki na mopepe tozala mayele e totikela bana ya Satana misala na bango emonana na poasa. Baye balingi kofinga totika bango bafinga. Baye pe balingi kobebisa doctrine oyo kobebisa réputation ya lingomba totika bango babebisa. Totala misala na bango soki ekomona na kimona meso te. E na tango ekomona na kimona meso ekozala occasion oyo Nzambe a permettre biso toyeba kososola mabena malamu nani okolanda nani okolanda.